Nabila, Nabila, he, longa na yo, oh na yo, Yesu nanga. Natala, Natala, ekuluzu na yo, oh na yo, Yesu nanga. Nalingi yo, Yesu nanga. Omoyi nanga, sengolu na yo, Yesu we. Mais bien aimé, Yesu, azali malamu. Message oyo, s'il vous plaît, je suis un médium congolais. Peuple de Dieu, vous partagez en go massivement, s'il vous plaît. Tango mususu, eko sunga batu, ebele, incroyable. Peuple de Dieu. Vous savez que Njoto ya mutu et ali lokola monter ya voiture. Voiture qui roule en pleine de roule, ceux qui est en panne. Et komaka na ba hésitation forte en pleine de route. Ba hésitation forte mais si que au fox ango au fox ti au komona que et zongi na habitude habituelle et zongi en fonction habituelle pour être au fox ango. Peuple de Dieu et ali ndege moko na njoto ya moto. Mais bien aimé, secret est là. Mais bien aimé, corps humain, ce qui mort et yé, oko yé bayango. Ce qui koufa et yé, et yakaka 3 jours avant. Et ko avertir yo que koufa et yé na nzoto na yo. Oko yeba. Mais bien aimé, Moutako sayote, ceux qui koufa et yé, okoyeba. La vérité, je suis médium très puissant. Message oyo, ekosunga batu, ebele, peuple congolais, peuple de Dieu. Partagez message oyo massivement. Car, Ndekolangai, koufa et yakaka, installé dans nzoto ya mutu 3 jours. 3 jours avant au Koufa. Et qu'on signale au Koufa et signale à tout le monde. Yangouana, il y a plein de monde avant à Koufa. Donc au Monaye, à Bengisi, tout le monde, Bananaye, famille, tout le monde. Et donc à Tiki Testament. Car à sentir que Koufa est. Mais bien aimé, secret fondamental est là. De Kolangai, oyebike o koki komi bikisa yomoko na kufa. O koki komi bikisa yomoko en plein de kufa. Kufa et yakaka 3 jours avant mutu akufa. Et signalaka mutu okoyebake okokufa. Okoyebake oali kokufa. Mais bien aimé, je vous parle la vérité, je suis médium, je suis homme de nuit, de Kolangai, na bimakala butu, ezali don du Seigneur, na koma médium te, na botama médium, na simba kisite, na kota ndaku yanganga te, mais bien aimé, na kota ndaku yanganga te, na botama, na puissance du Seigneur, yako bimana butu, yako mona bibembe ba esprit de mort. Ndekolangai ezali don du Seigneur. Je suis un homme de Dieu. Ndekolangai kufa et signalaka moto. Kolangai bakosa yo teke kufa et yakaka na surprise. Non. Kufa ce qui eye eko signaler yo. Okoyeba que ça ne va pas. Na komi kokufa. Ndekolangai. Méthode Oyo. Méthode Oyo, je vais vous montrer même mindele batunyonso ba yebi yangote il faut kaka o ala medium. Ndekolangai méthode Oyo
ekobikisa bato ebele. Ndeko na ngai, esprit âme ya mutu ebimaka malembe malembe na nzoto ya mutu incroyable. Ndeko na ngai, je parle très très bien en français ou lingala. Âme ya mutu ebimaka malembe malembe, donc par seg, donc ebimaka malembe malembe incroyable. Âme ya mutu po ebima totalement na corps humain et betaka même 6 heures du temps pour ebima totalement. Yango ete soki mutu akufi donc komona ba pompier ba ye ko réanimer ye pour azonga à vie, car âme na ye nanu ebimi totalement te. Ebimaka malembe malembe, je suis médium. Ndeko langai, message oyo ekosunga batu ebele incroyable. Mais bien aimé, j'ai un don na bimaka na butu ndeko langai. J'ai un don ya ko communiquer avec des morts. Croyez-moi ou pas, na botama boye na simba kisite ni nsoki nani na simbate. Je suis né comme ça. Je suis homme de Dieu qui craint notre Seigneur Jésus. Ndeko langai, ami ya mutu et bimaka. Premièrement, mutu. Donc, et bimaka na ralenti moko incroyable. Ndeko langai. Ezali dokobima. Donc ebimaka malembe malembe donc komona ekomi dokobima do mutu e ndeko langai e bandaka mutu awa ekomi kobima ezali plus ralenti incroyable. Ekomi dokobima ekomi kobima ekendaka malembe malembe ezoka même 6 heures du temps pour ebima totalement na un corps humain. Ndeko langai, na moment wana, même si wali gravement malade, na très gravement souffrant, na hôpital, plus oyo âme et bimi, plus wana pasi et à la kalisusuté. Même souffrance en goya ndengani plus oyo âme et bimi, donc plus wana souffrance est scellée. Alors yo et que ça yo plaisir que plus wana souffrance et bimi, plus wana souffrance est scellée, plus wana est commis malili. Ndeko langai, corps humain, moto oyo tout ça là pour être âme et ali avec moi. Ce qui âme et bimi, nzoto langai et nzoto oyo et commis malil, totalement malil. Plus oyo âme et bimi, plus wana et koma soulagé. Même si et panzana qui comment, même si tu souffres comment, plus wana et koma soulagé. Mes bien-aimés, je vous parle la vérité. Âme et bimaka malembe malem. De Kolangai. Soki nano âme et bimi totalement au koki ko songi sayango pe totalement na nzoto na yo. Soki nano âme et bimi totalement au koki pe ko songi sayango totalement et zongi na nzoto na yo. Mais bien aimé, la vérité est là. Tango âme ebimi malembe, même si tu souffres comment, plus oyo âme ebimi, plus wana okomi soulagé. Yango ete et trompaka batu ebele. Yango ete et trompaka batu ebele. Peuple congolais. Plus wana soki ebimi, plus wana okomi soulagé. Na froid. Malili, plus wana
et koti car il y a plus de âme place wana. Sikoyo yo sikoyo place wana place oyo okomi soulagé besoin na yo ekwala ete nzoto mobimba et comment soulager peuple congolais besoin na yo peuple congolais besoin na yo ekwala ete place nyonso et comment soulager car maladie et tungisi yo mingi car onyoko mingi besoin na yo ekwala ete place nyonso et comment soulager place oyo neti place oyo âme ebimi mais bien aimé yango wana ete okotika âme ebima totalement pour okoma soulager orgueil kufa eye donc okotika âme ebima place oyo suis soulagé donc okotika ngo ebimaka malembe ndeko langai. Écoutez-moi très très bien. Nambetu ya hôpital. Soki au commis grave. Peuple congolais. Nambetu hôpital soki vraiment au commis très très grave. Ndekolangai. Vous le savez très bien que peuple congolais. Est-ce que vous savez que l'IPK Oyo et ali thermomètre incroyable na corps humain. Ndekolangai, l'IPK Oyo, ezali thermomètre incroyable na corps humain. Peuple congolais, batu mingi, ba yebaka yangote, il faut kaka ozala medium. Ndekolangai. L'IPK Oyo, ezali thermomètre incroyable. Ndekolangai. Au Vandina, hôpital très très grave, peuple congolais, ceux qui, donc au moni moyete, mutunayo, malili, mutunayo et komi malili, Ndekolangai, secret yangoyo, très très bien, Ndekolangai pour omi sauver yomoko. Secret yangoyo po omi sauver yomoko toi-même na mbeto ya hôpital de Kolangai. Soki omoni ça ne va pas de Kolangai soit droit boye 4 droits boye de Kolangai ça nali peka boye fermé boye soki oyoki ke li peka na yo et komi malili c'est-à-dire départ ya âme de Kolangai kotikate âme ebima totalement de Kolangai. Ça là est fort tellement car esprit encore il est là au tellement par force ningana bouger de Kolangai oko de Kolangai oko mi sauver yomoko âme quand que au bouger de Kolangai tellement même ningana âme de Kolangai âme et kozonga en place. Ça là est fort. Bouger de Kolangai car au commis sauver yomoko. Ce qui au senti que li pekana yo au tieboye et commis froid dodo malili. C'est-à-dire âme et quitter place wana. Âme et kitaka malembe par donc minute et kitaka malembe. Ndekolangai. La vérité est là. Ceux qui ont senti que awa li pekanayo fermé plus fort. Ceux qui est commis malil de Kolangai, c'est-à-dire âme et c'est-à-dire âme nayo et commis ko quitter nzoto nayo de Kolangai. Ça là est fort. Bouger ningana de Kolangai. Bouger ningana, ça là est fort de Kolangai. De Kolangai ko tikateke âme et quitter yo totalement car okokufa. Ko tikate âme et quitter yo totalement car la mort est là. Okokufa. Nzoto ya moto et ali lokola monteur. Quand
quand aiguille en panne, en plein déroulant, de kolanga il foxe yango foxe et qu'on rétablir fonction yango habituel de kolanga il foxe yango et qu'on rétablir fonction yango habituel de kolanga ndenge moko na nzoto soki nzoto e komi ko kite yo de kolanga okoyeba foxe nzoto na yo po am wana ezonga et rétablir nzoto na yo, c'est possible. Yango ete soki mutu akufi tangu ba pompier ba yakaka mingi donc avec appareil ya réanimation de kolangaye mingi na appareil ya réanimation pour te ba réanimer yo mais bien aimé pour te ba réanimer yo. La vérité est là. Je vous parle toujours la vérité en tant que médium congolais. Okoki komi bikisa yomoko mais bien aimé. De kolangaye okoki komi bikisa yomoko mais bien aimé. Car l'esprit est kitaka très doucement. Et si c'est votre médium, partagez vidéo oyo massivement. Et koki même kosunga partout et bien aimé. Ce qui dans nous âme et qui te corté de Kolangaï, tu es toujours en vie. Ce qui dans nous âme et qui te totalement corté, tu es toujours en vie. Et qui t'a kamalé même 6 heures, et qui t'a kamalé même ici, et qui te nyon sondé de Kolangaï, là c'est fini. Au Koufi. C'est ça, médium congolais. Je te laisse. Ciao, au revoir.